Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. Alors, bonjour, on est dans Baké, Bana Bobinga ba maman Bobinga ba papa, émission na bino ngoy bandi ensemble suivant ma méliane tout. Na banana ko singa bino ba merci ndenge bo disposateur na bino pour notre émission na bino o bolingaka, émission Préparons-nous pour le mariage, eza émission mo ya famille et le bela kaka makambo o etalika famille. Botala ernier so qui na bimi na kena zonga mabo pambate à chaque fois fina sala bino ka ba émission. Ba émission eza émission mo eza éducatif, eza ba émission eza polémique té, eza ba émission mo eza éducatif, tolinga toujours ko la kisa bana na biso ba ki na mabala, eza peut ko apprendre na bateau bana kati ya mabala. Dans le bas toujours que émission na eza ouvert. Ce que mo na quelque chose à apporter, un plus pour éduquer la nation, pour éduquer les jeunes, pour qui toujours ko ya ko passer na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Merci mingi ndenge botala ki émission na, merci pour na ba commentaire na bino, il y a négatif, positif, ni surtout na zokango, je tiens compte de tout ça. Est-ce ka obongi seza to bongi, est-ce ka obongi seza te na obenga pe ko exagérer moi mukeke bongi ça to bongi ça rapona moi exigence na bino. Na pesi ba gros bisous na Alpha Bumbika moto nanga mimi asala yenga bien aller kitoko kwa kipa yenga bien ko leka ba patron muso te bi ba côté penza kipa yenga très bien patron muso na bi ko to aller singa taba ya pilipili moko me laisse tomber taba mo ya pilipili na temps comme on était na batelika akimende pasteur Francis Lola Lobaka le nous a ba invité nanga mi balé. Aujourd'hui nous allons parler sur la femme, le respect de la femme. Donc respect à moi, c'est parce que moi si azamoto ya respect. Moi si pourquoi azamoto respecter na moi c'est beauté Christ. Donc ce Christ qui na mokili, avec na nzela moi si. Nzamba bi penza que non, yo penza sauveur, il y a humanité, il faut les gars penza na nzela ya moi si. Donc c'est pour vous dire que moi si azamoto moko azako mériter ba respect et belé. Moi si azamoto moko au jour d'aujourd'hui na kati ya société za très très importante. Preuve que tous na Angela Merkel kuna na nini na Allemagne basi bazali na Centrafrique kuna présidente donc to ba président mais présidente Azali moi si je me trompe pas peut-être dans bosani pays bo excusez-moi mais nabi que moi c'est moi présidente Azali donc moi c'est mutu moko motu ya mutu moko vraiment sans moi si mokili ozalate parce que so neto mema ba papa 9 mois na libu moto bombi bino so pe muta sepel ta longolo kende kaka mais moi qui important c'est moi si mutu munene sans plus tarder na présenter bino bien invité na invité mi balé parmi mes invités na moko to kutane na Paris pamba mais tozona nous tenter ya osala na lo ba occasion te mettons tant tozote pour na to cette émission les to kutana kati ya kin permettre que tout ça l'émission mais à quoi se présenter moi qu'on a PC mais quoi se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour tantine. Vous comprenez nana mutamaboke. Bonjour maman. Bonjour maman Eliane. Est-ce que maman va na zongela papa donc on a besoin valeur na maman avant na zongela na papa on a yo se présenter na bato ba otala biso. Bon comme on ngai Dorcas Mbombo na TV babenganga Melina naza actrice et pas président Caleb na Coupe Sina et puis actuellement naza étudiante dans la droit privé judiciaire à l'université Cardinal Malula et puis encore quoi et puis pour l'instant c'est ça. Ok, nanti bato ba otala yo ba moni vraiment que eza yo penza maman Melina o to mona na théâtre moi c'est qui toque comme maman Melina. Naomi ta vie je suis là avec tantine Melina, la tantine qui était bien maman faut faire une mission avec tantine Melina, la voici elle est là avec moi, on est en train de travailler. Na répondre na demande na yo Naomi ni tout. Gaye yo non ça l'émission pour on se paye ça motema na yo. Voilà. Papa antu bat na yebiki bato bayebi yo bomonika bato maboki ka ndeka na otoloba na téléphone na kaka malgré musa téléphone ne kaka bon c'est présenté kaka ta bayebi mais bamusu pe bayebi yo te. Ouais ngai komboranga je me présente komboranga bienvenue tout Kebana dit Caleb naza mutamaboke c'est ça naza mutamaboke dans théâtre. Bon comprendre que les autres sera mingi ça théâtre mais vu que tra muta théâtre bon maman Melina te yebite mais aza mo panzi o vi ka mutata batamaboke mais batamaboke c'est important parce que émission on a bien ndena na sala on a c'est plus la sala batamaboke les autres solo la makambo tali respect à moi c'est papa kala bon que ba biso bas to bota bino ba boité bino mo bota biso mais to bota bino
Oui. Bino bobala rabasi, mais après bonyo ko la rabasi. Bon, c'est Colombien ou bien. Tobala rabasi, tonyo ko la rabasi. Cela dépend, il y a mutuna mutu parce que ça n'a pas si peu misous banyo ko la mibali. Les gens n'a pas si peu banyo ko la pe mibali. Les gens n'a mibali o pe bazonyo ko la basi. Et ça n'a pas o bazonyo ko la basi, ça peut-être ba yebi utilité à moi cité. Sorry. Ba yebi utilité à moi cité quoi. Moi si azana no maman na yo. Moi si azana molonga na yo. Moi si azana aide semblable na yo. Moi si azana compagnon donc elle te tient compagnie. Donc aux hommes qui moi ça a vraiment mon panzi à mobile. Mais les autres aux hommes mingi bazako yeba nini parce que même Bible le biso Marie aimez vos femmes. Donc c'est une recommandation de l'Éternel que biso mibali nous devons aimer nos femmes. Donc évidemment ça c'était en général. Mais toi homme tu dois aimer ta femme. Alors erto kota ko décortiquer c'est quoi aimer, c'est quoi ces verbes là, de comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Nakanti batu balande bayoki Maman Mélina pour na yo est-ce que ko définir mariage ezani mariage eza union il y a deux personnes au bas s'engager pour basa la vie na bango ensemble non le bango plus non définir selon masse pour faire comprendre à tout le monde que mariage eza batumi balé ba yokani ba sangani ba bimisi idée ko vendre sika moko ba Monique Simbi ba kobi na likanisi na bango wana. Maman Mélina olobi bien batumbi bale bayokani basangani ba vendre sika moko. Émission lelo eza batu mutu basenginga na salango basi. Basi ba bi maman nitu yo lokola ko sa ba émission à mariage. Dans le mariage il n'y a pas que le bonheur, ba malheur peut exaler. C'est quoi le malheur? Okomona mobali ya bali mwasi ba bandi bien mais ils ont la mibali o ba beta kabasi bazotala tezo pesa mwasi pasi na motema. Papa Caleb tant que mobali est-ce que moto za mopanzi na yo tango zo beta ozo kandenge nini moto yo bio lingaka bon quand on est au Lobaki que cela dépend ya mutuna mutu netinga banda na botama ata mbatana na beta mwasi te banda na botama tu vois nan na beta te ça c'est moi je me dis que je ne peux pas être violent. Papa ni toza ye mo konza yo poza. Ouais donc ata mbata depuis que je suis né. Depuis que je suis né, même quand on avait encore tous on a copain, copine, ta copine, moko oya no, nanu na betate. Je ne na kobeta moi cité. C'est impossible. Peu importe ma colère, na kobeta moi cité. Voilà, c'est une conception de ma vie. On a mon raquette. Moi, ça a tellement être moko, en fait, un peu faible physiquement, que na koki ko menacé, na koki ko beta été. Tout se règle na dialogue. Alors, o ba betaka ezali ngana monaka eza plus na mona ngo ezali ke abanga ka baninga mibali nde amonelaka nani abetaka na ndako. OK. Ba gangi bazebeli. Soko lingi bitumbo ko tu peux en trouver à tout moment. Mais au mona yé ma mesana na yé donc ça qui na yé moi si na yé. C'est un peu aussi ça la rappelle moi l'acheter mouké. Hein donc tu tapes ta femme pourquoi? Est-ce que c'est important? Et quand vous avez dit que 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 sauf que je ne peux pas toucher une femme. Je ne peux pas insulter aussi. Mais ce qui est siliki, na zana ba ndenge na na siliki laka. Na ko chayo break. Ngai na ko choka break na lobisa kondete. So na moni break na ngai yo sala isali musala te na bando liate. So na moni na bando liate esa musala te na kiki na mbeto ngola na na se. Abandon de vie. Mais na yena nga pas avant, mais na la na se. Yoga po ngape na laksake na o revendiquer loko moko peut-être comportement moko ezala ki bien te pa na yo. Mais que taper je ne peux pas faire ça. Maman Mélina. So bali mobali moko. Yes, il est déjà de côté parce que le biki yema kamona alingata il ne touche pas pour beta moi cité. So bali mobali moko. Oui biki de commencer à benga lobi nanga maman ni tout. Mobali nanga même après les rapports sexuels
akoki kobetanga tout comme robanga longo na betu ke dola na sala so kutana mobala ndenge wana mobali wana na ntango ya alalaki na mbete ntango basatisfaire ya sisa tindi na sala non mais ça c'est oui wana eza osakana na mutu pourquoi te ozwaki ekasimbamo na sala non mwasi aza obligé ya plaisir te aza mwasi na yo aza complice na yo ondimanaki bosala route ensemble sikoyo yo obanda obeta ye obanda onyokola ye sikoyo so akutani na mutu oyo azopesa ye oyo yo opesaki te ndo obenga fidélité onakangi parenthèse melina te fungola kaka po te nalingi kana yebisa mibali wana oyo banyokola basi wana d'abord eza souwe nanga te nakutanga mobali ya bongo jamais nasenga nzambe nanga pesanga mobali ya bongo te epuis nangi nayebisa mobali ya modele wana aza lâche président alobaki aza lâche kenga alobaki aza lâche makasi mpenza mpo eloko nini yango bokosola na mwasi te il faut beta ye bana na biso tozala bango na ndako mwana obetaka mingi mwana andi azala motu makasi mais mwana oyo ozoyebisa non ne fait pas ça mpo nalingaka bongo te prochainement soki osali yango na ozwa badécision aosala yango te mpo ayebi décision oyo ezali te mpo solola na place obeta so oza na besoin obeta globert oluka bato mamelina ta ndenge olati kitoko naremaka mpe na bathéâtre olata toujours kitoko une femme respectée respectable tout ça olata bien maintenant la question moko ndenge na poser na papa Caleb papa Caleb nayebi ke président eza yo nayebi ke bopesaka basi ba rôle ya ndenge na ndenge na kati ya mosala na bino mais tant bopesaka basi ba rôle au monde ndenge maman Melina avant de tala ndenge alati kitoko avant de tu sens vraiment une femme que moi c'est penza za wana mais il y a deux fois bopesaka bango ba rôle moko ke Otali, dans le bagage, je vais parler d'elle parce qu'elle me dans la plateau. Otali, moi, c'est le quoi, yeboye. On peut se rôle moko à la télé comme moi, nous parlons du respect, le respect de la femme. À la timo le comment mukuse, atik moi ba, moi ba nyonyo na yebi, mi moi mukeli banda. Bon ça la repos na quaturer batu bata la comme ça na bino, et ça pourquoi là vous ne respectez pas la femme. Merci pour la question. Biso ezalaka plus par rapport à personnage. Déjà, mon Melina, genre, elle se respecte trop. Donc déjà, même si on a fait ses rôles, je dois tenir compte de quelques caractères. Alors, Nakoye c'est pas un rôle pour ça facilement. Alors, on a moto peut-être, hier à Zalagape, moi, Makambo, moi, Oussoussouke. Mais en tenant compte, parce qu'il y a des rôles, nous devons jouer rôle à ça, pétasse. Donc on tiendra compte, mais toujours tout l'année là. Non, non, elle est catée, non, pas ça. Parce que et je suis moto avec Ozong Sama que non, quand une actrice joue, quand il est avec Ozong Sama, il faut aller à campagne. Et ça là facile tengana bango. Parce que je leur disais toujours, faut valoriser moi aussi. Bato ba ndo tala biso banda kala banda batala banana Benz. Talande bando la kala banana Benz. Tala romona ba film na biso même bakala wonga. Romona ba fille ba jouer à l'époque. Tozana nkutu ngana zana nkutu Dimitri Medvedev. Mais aux hommes qui n'a pas il faut bien vous habiller, il faut bolataka bien. On a fait dévorant. Fait dévorant. Donc biso c'est vraiment ngai mongona na lingati. Moi je ne permets pas à mes actrices de s'habiller quoi indécemment quoi. Au côté du président nayo. N'enga poser question moi pas président. Papa Caleb, nayebi ke na groupe snack moi si na yo mama abana oyo alatisa yo serso oyo wala tsa serso oyo ojouaka na ye mais na sali constant na tali ba image na yo ebele na moni ba rôle opesaka mwasi na yo soki azo jouer ki aza mwasi ya mutu elle se réserve beaucoup à côté pendant na personnage te soki azo jouer ka aza mwasi ya par exemple moi ça Lewis okomona ba jeu de main ezate ndenge zaki ba simba mwasi ba sala bo ezala raté azaka toujours réservé au peut ça qui ba rôle au peut ça kaya ko jouer aza mwasi ya mutu mais toujours mwasi ya mutu akota vraiment la personnage te okomona ça na ba réserve belé olingaka te que mwasi na yo penza kota la kata personnage parce que c'est bon je peux te tutoyer c'est ta femme tandis que bato mususu ko bazo jouer mwasi na mobali okomona bako simba ye bako simba nzoto bako simba les seins bako même bisous
Mais moi, Sinayo, au sein de la Kangote, pourquoi tu osas préserver moi, Sinayo, par rapport à la sœur? Mais ça n'a été que, faut que Simba Rabatou n'a pas dit, non, c'est pas. Et puis, les gens actrices n'a pas Moussou, Bazala vraiment pas trop. Baza, Balinga vraiment, que même dans les jeux, beaucoup, déjà, Bissot aussi respecté à Magas. Même à ta bisou, même il y a des acteurs, Julien pour Ibola di Bosso, après ça moutou de film, moutou bisou awa, par rapport à film, n'est la facilité. Il fallait vraiment vous convaincre. C'est curieux. Surtout ça la batou, moutou ba bongo. Mami, yépe Karine quoi. Yépe vraiment n'a na yémo na nous azalaga pas trop blague. Aux hommes. Évidemment, na comment vous ça n'est na comment kaso na ibi yémo da retourner à ça la tournage. Na limoué na pas jouer librement. Mais il y a bon, on se respecte tellement trop que ngai bona que Simba Melina na mona nandeni et Simbate. Oui, mais ma petit bisou dans les jeux et zalak. Mamie a joué na dingi, ba sala yango, ba pesa ne fait bisou. Oui, mais j'ai vu. Hier mon père mamie a son rappel na pesa na muto. So zalak wa te air tota la film ah, on peut ça bisou. Ok, des bisous. Tu vois, ça passe. C'est vrai, bateau Baotala. Bah, qui réponse nayo, mais ça vraiment pas très convaincante. Tu sais pourquoi? Réponse nayo convaincante minité. Mais quand on s'est fait là, tous à la pas plus tard que. Il n'y a pas de souci, hein. Dans le lobby, problème est ça. C'est ça même, le bar nayo vraiment, biso za biso. Nako lo baboy, ma Melina. Na le but de défendre le président parce que bino bozala bongo au moins on défendre Muninga. Na lingi te défendre le président, na moi écoute fona comme ça, au défendre le président te. Na boyo défendre le président. Pour na yebi au défendre le président. Président Caleb. Olinga pe président mingi hein? Bienvenue. C'est qu'on a besoin de. Comme tu veux, bienvenue. C'est ça. Le problème est. Le président a peut-être ma responsabilité de soi et on a assumé. On a un problème. Nangana lo baboy. Par rapport au public. Par rapport au public, on a bien. Au moins, on a pas public qui va monter. Dans la vie, c'est quand on a défendre. On n'a même pas une minute. Na bongi sali bino kapo bo mitungisa. Film auto uti ko tala. Na robenga ngo ya sukate mais film auto uti ko tala. Ba mama Bokilo. Film na bino ya snack. Ba mama Bokilo. Na film Mama Bokilo, Tomonio, que son homme repose en paix, sœur Marie Missamou. Elle était ta femme dans le film. Mais elle a joué le jeu comme si c'était la réalité. À celle qui comme elle était ta femme, na place au Simba yo Simbio, on a la symbiote, on a juste le liboko. Na place au Simba yo Simbio, na place au longolo chemise, même na mbetu, yo lali awa, Marie Missamou alali awa. Mais ta femme ne le fait jamais. Ceux qui n'ont pas non, c'est pas parce que nous parlons de la femme, le respect de la femme. Ils ont préservé moi sinayo, tandis que Moussou ils ont profité à Nabango. Non, bah à ça là déjà, c'est à tourner déjà. Non, même si on est même dans les petites en jeep, à jouer dans des chaises, à jouer quand il talande ba film nyonso. Ngai, ceux qui n'a pas ces rôles qui a joué mingi écoute à jouer mingi na dingi na turbo. À jouer ne mingi na ye, alors bah non jouer mingi na ye. Normal, mais que comment que bandenge moko boy ngai mongo na pena linga na ngavu mate ke neti ba rôle mususu ato ipsinga ke o fo awa fo nete moi aussi déjà na ba principe nanga na linga te même une fois tu jouer na Gabriel na Filippo producteur na pse major et il insistait tellement que ngai major ngab me simbate ngab make ono na mbetu mutamate langa wana mangati ti kutu ya ko sala jemoko boye fala ki Gabriela Sukolanga Makolo. Era Sukola Makolo, tu as la boue. Ah, Zid Makolo Nanga Tena Monogone. Ah, ben ça, j'étais fâché. Nasidi Kelina, Nasidi. Non, ben, non. On est déjà tous en abondance. Abondance déjà, ça y est, on profiter. Qu'on profite, si bisous moi comme tous en monopole, et ça la partager. Comment va conquérir les musiciens? Parce que tu as quelqu'un qui est musicien, comment va t'attendre? Nandeni.
Bon, cela dépend de Namutu Namutu. Ça dépend de Namutu. Na éducation pe ya mutu, na engagement ya mutu. Netinga, na yebi que je suis marié, et na ko tambour sa vie nanga en désordre. Donc j'ai mes limites, j'ai mes principes, c'est ça. Ouais. Okay. Merci beaucoup de répondre. Ceux qui répondent convaincre bango. Est-ce que faut convaincre bato? Non, on convaincre bato. Mais parce que vous avez éducateur ya masse. Tant bato na poser question, tant répondre faut pas convaincre na bango lobi. Non, mon biso communauté na biso bazala ka convaincre. Tu peux dire bien au koloba bien, ba osaka convaincre. Donc biso tolinga su pour na plaire bato. Je parle ce que je suis, un point un trait. Na lo bateke ndimanga ngazala bongo te. Jamais Congola ni mané Congo. Ouais, nous allons torter. Ma Mélina. Oui. Nous pas na Mélina Mbombo. Oui. Ma kamona auto tourna pas papa Kalem. Ba pese rôle moko boye. Na monaka, mo ozo jouer ko za mwasi ya mutu. Ozo jouer mo jouer penza mobali tout ça ndenge penza eleka na ndako. Na monako jouer ngo bien. Ça là ngo penza très bien. Yo mo ke na meki ko ebisa président ke yé c'est comme na mamie na Karine. Moi, bah, réserve et zalaka. Nous parlons de la femme, hein? Le respect de la femme. Est-ce que ce qui ce personnage, moi, qui est la moi mini-jupe, moi, bagnonné comme Mati Awa, ou bien ce qui est au salata tatouage dans le boko, bah, voilà, bon, pourquoi c'est plein autant que Mélina qui aux années. Bon, mon question à nous poser, comme si on a fait un téléphone et sonné en Allemagne. Nanou, quelle année bengango Mélina? Namoni yo jouer sirène ngabi namoni lati moi jupe moko bazaina gentimbo ngabi tala ngana za actrice ça dépend ba rôle bazo pesa ngai ceux qui namoni que rôle wana et ça il faut ka ngana salango na ko salango mais na ko tala na dépasser ba limite té et sika na osukela ndé sika na osukela. Bon, koloba ke kotika ba nyonyo libanda, eza non habitude nanga penza makasité, peut-être que na mona que au lieu na tika ngo libanda, na kotika ngo libanda te mais non là quand même body mo ezota ça que moi c'est séduction. Mais séduction ça ka te kotika nyonyo libanda. Eza par rapport à rôle non salaté, on l'a dit moi jip mo quoi. Mais dans tout ça, na muto atika ngo po azo jouer rôle moko, c'est question d'éducation. Auto ça na scène, et c'est là mususu par rapport à via na biso normal. Na jouaka sirène mais na vie nanga normal c'était autrement ceux qui na longwe car na sisi roi na lati blamba normal ça dépend de l'éducation ozomona que intention nanga eza ya ko nuire te eza ka ya ko incarner rôle au président Pessi mais en mutu mususu ayena intention na ye ya ko milukela ba client na ye à partir de la télévision. Or qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre jeune corné en jeu. Nabila tela mabe ata ozana na rola mabete o mila telika mabe po ebike yozo lukana ozana tu es bien motivé na likambozo sala o luka ba client na yo moi ce que la différence c'est zakana on a ce que ça respecte ils ont respecté surtout pour la moi au moins que yambinga na émission yambinga na deux pagnes mais ce que so mutatala nga na Facebook atalinga ce qu'on dengo ça c'est ma vie normale. Attends qu'il y a deux personnes différentes comme les équipes personnages. Voilà. OK, ce qu'on a aussi na caméraman na biso na à faire passer biso nous musala na la salle kanaza traiteur décoratrice na salle tout ce qui est mariage anniversaire baptême et tout service traiteur décoration la Providence na aussi na caméraman na biso à faire balancer biso na publicité il y a service traiteur décoration la Providence après tout continuer ce kozongela masolo na biso. OK. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Oh, where do I belong? Can you take me home? Take a look at the alien from outer space. See it in my face. Solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction, it ain't my game.
completely insane. And so your game is over now. Space Invaders. Ok. Maman Niki, s'il vous plaît. Applaudissez Maman Niki qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Maman Niki qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez tout de suite, vous allez sortir dans les cabines. Vous allez sortir le plat de Maman Niki ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Le repas. Merci. Mamelina, si on a un baboué, c'est vrai que c'est la parole. Si on a insisté parce que nous parlons de la femme, le respect de la femme. Est-ce que ceux qui peuvent présenter ce rôle, c'est le rôle ou bien faut demander ce président? Le président peut ça mon rôle. Bon, na c'est pas le président pour avant peut ça mon rôle à tout na. Mais il n'a pas ce rôle pour ça disposer au salon. Soit disposer, le président n'a disposé. Soit disposer, au ABC, au expliquer alors, explication, il faut tenir debout. Soit que ça tient debout. Bah, on n'a pas ça, bah, tu vas pas se lancer. C'est comme rôle ni aussi pela na ba pesa alors pe président ai ba ka banda le lova Mamelina alinga ka ba rôle boy. So na mandi ko pour na ba rôle na sepela na ngo je me limite. Na linga su ko mi limité té. Alors je me dis rôle ni so ba pesa nga non sepela na ngo. À moins que on a vraiment tali que pour na ba raison personnelle na monde que simbité wande na boy. Mais en tout cas rôle ni so ba pesa ngai na sepela na. D'accord. Sikoyo na ndeko abenga ki wana ndenge mobali abetaka ye tokota na mom kina bozindo hein yeka tepo ya lobby meza basi ebele baza ba victime mibali o balinko beta basi ko finga basi baebi valeur à moi c'était baebi ko valoriser moi c'était ko beta ko finga babi bala ndenge wana ko s'adresser na bango ebisa bango tant que moi c'est pas tant qu'une femme avec le cœur d'une mère na mibali ndenge wana na ko yebisa bango. Au commencement, tant que Nzamba akela mokili, akela kibino, akeli bino penza. Mais à mon avis que bo ezanga kibino ya mutuya. Vraiment, bozai na nyonso. So itobito memango jardin wana eden na tango, bozangi na ba jeep, ba avion, bilo tout bozangi nango. Mais bozanga ki ya mutuya. Nde Nzamba osa mwasi wana po azala. Donc mwasi wana azala na lobanini aza penza pona yo protection makasi ozo comprendre papa mais ce que yo Nzambe akeleli yo eloko mutu yo zangaki petango lamuki na sa oyebi ke mukolango Adam lalaka tango lamuki alobi voici cette fois-ci j'ai la femme donc il a trouvé la femme que toi tu as trouvée. Et il y a une différence entre voir et trouver. Tu peux voir et puis ça passe, hein? Oui. Ça saute aux yeux, ça passe. Mais quand on trouve, ça veut dire qu'on a eu le temps de chercher, on a beau chercher et puis on a trouvé. Parce que moi, ce yozola qui t'en oluka, oluke na mute maman ko trouver, bonyo ko beta e bo lokola
nini balewisi bamibali moto basala sport eloko saki wana box wana on dirait batieli yango en permanent soko obimi oyo osali exercice ya makofi non mwana mwasi wana otrouvaki wana il faut linga ye na motema moko il faut lakisa ye sécurité po ye alinga parce que la femme te protège mais quand toi tu ozonyokola mwasi yebisanga mwasi ana koprotege onani parce que quand on aime on protège eloko nga na lingi naza jaloux nango na olinga te nabebisango ou bien muta bebiselango mais comment yo kozwa mwasi ya modèle wana nzamba pesi yo obandi obeta ye kofinga ye na mama na ye respect ezate bosiko yebisanga oza papa en quoi c'est pourquoi je dis aux gens eza na bato misusu babengami bazala bapapa na bamisusu babengami bazala bapère yo siko yo mobali ozolanda nga siko mitie na place nini mwasi oyo olingaki zongisa bolingo olingelaki na ebandeli s'il y a un problème epousa yo obetaka ye bongo fandisa ye bosolola na kati ya lisolo nini compromis ya malamu ezalaka bokosolola otalisi eta mabe na yo eza boyeboyeboye yango epusa nga nabetaka yo yo mpe mama soki batalisi yo mabe na yo changer mpo batika kobeta yo mais soki eza mobali oyo abetaka c'est chronique chez lui donc yo obetaka na yo mama yebela moto abongo soki omemi ye na bapriere azochange te yebela mama oyo kokufa pamba na moto ya modele wana te osuka nanu te nakota yebela nakota ayebela nga ndenge naloba susu boye eza mpe na basi mosusu malgré tozoba le respect de la femme mwasi faut ozala moto moko oza exemplaire parce que c'est la femme qui éduque la maison moto aedikaka momona mwasi ata baoso na mobali na miso ya bana azofinga mobali na miso ya bana azofinga mobali na miso ya bato yango ta mosusu mpe kanda ya mibali avandi bango banda na moi na butu malgré opesi oyo alingaki après ele abengani yo afingi yo basi mosusu balingi base concurrence na mibali aza lokola mobali asali bona osala boya komona boye okokoyebisa bango ndeni avaki tokende na président Caleb so olandi nga bien nalobaki dialogue eza important et puis ntango papa afandisi mama atalisi alobi omoni suite à comportement na boye impolitesse o nini pour moi si oyo aza impoli aleki kari na danger omoni so obela malade ya mini o comprendre qu'est-ce que kari mais ce que moi si oyo impoli aleki kari na danger ce que tia mwasi ana aza nani alors yo mwasi soko oza mabe mingi eza malamu te na libala po c'est la femme qui éduque kaka ndenge obandaki na ebandelike biso nde tomemaka 9 mois pour la nini nzamba pia mobali amema mwana ta pesi mwasi parce que ebika dota mwasi na ba patience moko boye mwasi elle est capable de supporter même ce que l'homme ne peut pas supporter alors si une telle femme azana kibo c'est pourquoi on appelle kibo mama parce que so mwasi azana kibo mama te aza danger et je vois mal pourquoi l'appeler mwasi faut azana kibo mama o mobali okokosa te yango yo okokosala ona otaise ke ngai naza na motema monene nzambe adotaki nga dès le commencement en plus mwasi soki tozolobela makambo ba parité makambo ba nini ce n'est pas que yo mwasi obandi koloba nga na mobali to ande moko si mokili kosila mwasi na mobali bakotikalaka jamais kozala ndenge moko bachance oyo ba égalité baopesa biso peut-être na niveau sur le plan intellectuel to moi musala mususu tokokosa mwasi pa kokosa mobali pa kokosa eza chance moko sur ce plan là nde bapia biso chance à égalité mais balobi te ke yo ce mobali alobi non na ndako yo mpo olobi non na ndako ce mobali alati ata na pantalon kutira mwasi ezalaka tala bien bouton mwasi ezalaka na ndenge nango ya mobali ata pantalon eza o homme mokosentir ke kibo mwasi eza na kati ya pantalon alors yo mama kokanisa te kokokani na papa nga moko nazalaka mpe mwa motu makasi mais na tangango nasali examen de conscience yanga moko na comprendre que la femme ne sera jamais égale à l'homme sur le plan mosusu on ne peut pas corriger Dieu asalaki mokili ne ayebi ndenge asalaki merci omoni bato tomona kaka o baosala maboke po biso moni maboke na ndenge na biso la congolais théâtre bata théâtre mito ezali ba licencié tozongeli sikoyo epa ya bienvenue tokeba po tokomi na biso kochite nakanisi makambo yote na posa kosola tosololi nga sikoyo nazongeli kaka pa na yo soki opesa kaka conseil bien que na yo kaki na ebandelo baki mwa mokie mais na bandeko na mibali o balingaka kobeta kofinga mona moto ofingi na nzoto ya mama ya mwasi na yo mobali nzoto mama oboti mwasi na yo ozofinga ngo sans pudeur sans même komona ki aza mwasi na nga. Je crois que moi je suis Naloba Kanaza
n'a contribué énormément pour notre couple. J'ai même une émission dans la Rangai, on a un site on a bien un auto solo là parce que la mère a ça conseil. Vie est facile, mais moutouye mo ne muta compliqué. Que la femme reste femme comme Mélina Otoloba et que l'homme reste l'homme. Dans quel sens? Une femme impolie ne vaut pas pour un mariage. En valoir. Parce que une femme qui est impolie a poussé mon bali na buzoba, na kanda, na makofi. So, moi si face à la botosi belé. La Bible nous dit femme soyez soumise. La soumission ça inclut bolingonakati, koyoka, respect, nion c'est ça la soumission. La femme est soumise comment? C'est lorsqu'elle écoute ce que son mari, la direction, parce que dans une maison, celui qui est le chef de la famille, c'est l'homme. Évidemment, na connivence na mobali nae. Mais c'est lui qui donne l'orientation de la famille, c'est l'homme. Alors, l'homme peut dire que non, beaucoup yokana, dialogue faut ezalaka. Mais la voix de l'homme est prépondérante. Donc, ezali voix na yende, ezali la décision ya suka. Mais ce que quand on parle de l'émancipation de la femme, parité et l'obité que tout commis égaux et zalakabomote. L'émancipation et la parité donnent la chance à toute femme de faire tout ce que l'homme peut faire. Scientifiquement, évidemment, physiquement, parce que tout le monde appelle les lobasi, sport, mais cela n'est pas dans un foyer. Dans un foyer, lorsque les deux personnes se marient, c'est le consentement. Consentement, c'est l'homme qui épouse sa femme. Abali Moissinaye, commis ensemble. Et la femme maintenant vient. Alors, la part des choses. En Afrique, c'est vraiment pas trop grave, mais en Afrique, la base est vraiment elle dépend totalement de son homme. Elle a respect, elle a soumission. Alors, le problème est que la part des choses. Napoto, moi si pas au sala, mon bali pas au sala, moi si aïbiki azana loi ils ont protégé, azana tendance, à se suffire. Azana ce qu'on a tendance qu'il peut partir. Entre temps, on ne peut jamais se suffire sans pourtant voir un homme qui t'aime. Et ça facilite, peut s'amener la moutonnion sauter le bac non, mon mari. Et puis ça mena moutonnion sauter. Mon mari. Et puis ça mena moutonnion sauter. Mon copain ezarango nazandu ebele. Et Jonanga eza ebele ba oteka partout. Mais mon mari eza mingité. Alors quand il y a ton mari, gardez. Parce que yo za la gata libala ndeba o wana bazanga ba mon mari. Ok, non, mais il faut être femme seule, tu sais, là, la femme seule, nous on est bien, t'es, là, la bien, t'es. Azui kweta mi kotisi mi zingi mi kangi omona soki kweta ye mo so kangi su kweta na makasi ami kangi si ya makasi po nini olala kaka yo moko continuer olala yo moko so kweta wana mo bandoto mabe mona mari de nuit yo kasi mari de nuit yango ezala peka na makanisi okanga ki tellement kweta makasi okomo kanisa ye jo yo keza kweta ero usutuka be oh, c'est le mardi de nuit. Oh, non de Jésus. Oh, t'es. Pour un toi, tu croyais que Ozalaki ou Kokaki. Ça fait tellement de bien de dormir sur son lit avec sa femme à ses côtés. Tu auras des rêves extraordinaires. Et c'est difficile que tu fasses des cauchemars. Parce qu'il est là. Il est pour toi une protection aussi. Et il est pour toi une force. Il est pour toi un amour. Au monde ba mususu neti kana ibi mingi mona mama mingi ba mama o bazaka mama balala kazu mutuna che na tolo papa a okipe ku tuteke moi solo e bima na lipeka wana aza ko yoka solo wana ya papa tuteke ba papa o zaka so mapeka ponyo kola mama na rimi azo kanga ka motema apa bakangi na sinizite soki ba lingani vraiment solo ya la soute dans les vrais amours solo ya la soute lo moko important oyebi ke basi wana o balala bango moko wana so tali ba comportement na bango basaka brutal
Et puis baza méchant moko mpona nini malili nyonso to moi nyonso ezosila ye mona mbeto yoko nozo bénéficie ozozwa baavantage ya mariage mais ntango obima opesa oka baide mabe likamuke koswana bana basi wana bana mosala makasi osala kati na Tana, Mamelina, après que ce monde a posé, il peut déjà so bali ou bien pour Makambo, so bali déjà. ngai nanu na bali te mais ngai na mwasi moko extraordinaire. Oh, bon so za poza kalebi oyebi ndenge azalaka modele apesa biso baconseil ya mabala mo apoza tikanga oza mpe mwasi te tikanga Posana no bali cité mtoloka Melina vraiment. Ok, des fois kende. Yé manzambe va pambola fois kende. C'est une bonne femme. C'est Et mon anarati. Fois kende nzamba pambola mazala mbali ndete. Wala mbana lubia solo. Mbali ndana mbali te men nzamba pambola Et puis, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mon nom est Bisso Karine Bayambara Bisso Tolara, Yoka Dimitri Medvedev. Mais tu as les loyaux, moi l'Itamaya. Donc, il faut pas négliger. Tu as un kotak, nalandelaka. Il appelle ça une éducation à la vie. Beaux à la propre. Boye. Solo la boyango monaka c'est plus de 30 dans le groupe. Plus de 30 parce que j'ai na coach. Mais éducation au pays ça attaque le monde internet moko ya yo bali ça en États-Unis makambo to ça moi poto pour ça éducation. Bon oui ouais bon. Yo li ko défendre le président na yo ngo so kali comme président. Nazo c'est là micro bien appelé ça yo. Répondre kobota mona peka ninga lobesa kobota mutema. Moi j'ai donné tous les conseils possibles. Et loko mona yebisa moi na ngai makambo na bino ya couple. Jamais bomema yango na internet, jamais bomema na lobela herba bandi ko lobela makambo wana au tout début. Et puis na yebisa qui est laisse que l'homme reste l'homme, toi sois la femme. Ata bo bandi débat tikela kaye a gagné ngana sepelaka na mwasi nanga parce que ayokaka donc trop ayokaka pour na mona pena na ba image ezate asaka ba jet de mente ke wasimba sani po koyoka nyonso yango na ayebi ke soki na dépasser limite suspension peut-être à ma fille et loko bomi bango bakomati na niveau wana c'est les médias bokendaki trop vite et quand vous ça aussi c'est un conseil le komika mwel kamuke na couple na bino moko bomemi on na média bomemi on internet alors et ya ko en plaire mususu moins bo sala sur qui les ate et moi en tant que son papa je ne sais pas encore parce que na musika na yebi mal les tenants et les aboutissants mais je suis quand même désolé pour tout ce qui se passe. J'ai parlé avec Mobile Naye, Nasolo Lagipenaye, et je suis désolé et je regrette pourquoi Bokomiti Wana, parce que ngana lobaka dialogue ezalaka au top. Et dans un dialogue, il faut toujours modérateur azala. Modérateur à dialogue ezana mobile. Donc moi si ti ozo dialoguer na mobile na yo yeba ba biloko nini mobile na ngandi mi atikelinga. Biloko nini ngape naza obligé na ndima beaucoup akonzangai. Wana mona beaucoup évolué. Mais soki kaka yo za danger et za facilité. Netinga naza danger na ndenge nanga madame nanga za danger na ndenge na ye ayebi place à soukaka. Si je dis non faites-ité cointé donc c'est et ça ko négociable te que attends na koken de fait na ndeni na libala ba yoka moi c'est quoi ça impoli ayoka te soko moni de que ezo simba te moi vraiment na ko tolérer na ngate ke bato bo continuer tant que la femme tu n'arrives pas ya kokita. Parce que mon bal, au cause de noyer, au cause de l'esprit. L'imbisanengo ba tout à l'heure, ils ont na bas musbeza, bas muspenza ba couple, beza finga mon bal ya tala te, mais mon bal ya linka kaye wana kaka. Ce n'est pas bien. Une femme ne peut pas insulter son homme. Ce n'est pas bien. Un homme aussi ne peut pas insulter sa femme. Déjà un homme ne peut pas yosa fort. Tu peux pas ni insulter. Et ça la mi bal musu akoma ato yemoko mo bal atonga moi sinaï. C'est pas normal. Yemoko oui que mère buzoba moka utusala comment yomoko mobali otonga mwasi na c'est pas normal dans un couple ezana eloko eza elengi lokola na kati ya couple te l'entente moi ça na respect c'est la meilleure qualité d'un homme koluka note que la meilleure qualité d'un homme c'est un homme fidèle ce n'est pas ça la meilleure qualité d'un homme c'est un homme qui respecte sa femme. Il a un grand respect à sa femme. On ne touche pas sa femme. Il sait que je dois rentrer à telle heure. Ma femme, je dois l'appeler, je dois lui faire un SMS, je dois l'aimer, je dois ceci, je dois lui faire un présent. C'est ça. Un respect.
mais ça na mobali mususu yemo kazo tinamba na finga omoni mona fingela ngai na ndenge nini opesa ba accès tu vois quand toi tu respectes ça ta femme oko finga na miso batute oko loba mabe na yete oko chola yete au contraire opesa ye bonheur opesa ye nini mais des fois moi je suis un éducateur de masse parce que ba film na salaka yango zo éduquer masse des fois toyoka pe ba histoire le quoi film na maman Bokilo éduquer makasi hein. Oui, c'est un don que Dieu m'a donné. Yako kuma, yako loba. Boze la pe bozo mona le monde à l'envers et zoya. Otozo la ça combien bondo qui koti na mokiloyo. Mibali ba komina mibali, basi ba komina basi. Tozo kende wapi? Mokile baluki. Mobali na yo bozalane na ndako kuta solo na ndeko moko na Paris. Ayibisinga ke komina mona mobali era yaka lembaka. Or que chef na bango na mosala kuna Masia. Talasko komba liboso ya vie Simaro o comprendre que mobali akoma na ye Simaro Masia wana nyosko komba tu veux bien la comprendre te Simaro Masia na comprendre papa Lutumba ah d'accord donc na sens ni na ndenge ki mobange ba chaîne belé ba koma na bango ba Simaro manteta na mwasi so tellement Simaro mwasi sko moya kipe so mwasi bien zate parce que yé pas comme de mwasi alala ki mobali no alala ki bouger kandamboye abosani ka kansaki azana ningane mobali yo mo ko mobali no nyango botika nga mobali no ngai faut biminde Mamelina en tout cas donc qui présent dans le but là no kete il faut qu'il en tout cas ba beauté malheureusement bien venu na biso azaba bala na yeso ki tende azuna yata yo pona ko lobo zo ba pété ki to ko nyoso il faut qu'il ndete maman il faut qu'il ndete Namon si stock yango tikande ka moko yanwana il faut ba précipiter pour batunde bino mo précipiter oui stock yango yo soko ye retard etalio en tout cas na pesi bino merci na maman Melina merci na papa Caleb ndeka to uti koloba pona émission na biso papa nous pour le mariage boyo ki tema comme de babi maman da lobby papa na lobby so na ko ba saka muke pona ko sisa émission na biso zaka ke ndenge zala kaka emene ayemba mwasi ataza na mbongo atoza na émission atako toza na hotel au camp hotel o keza nango ya yo mwasi mais so za mobali te souci ya mikona ya pasi pour mbongo nde munda ba l'argent ne fait pas le bonheur quelque part pesa solo même atoza nango ya ndenge nini papa ngai Dieu merci ya monsieur ni toza asala tsanga serso toza kine awa auto kine ga samedi ngala tikal na Hollande semaine ndeka balobaka moi ça toza mbongo toza bomengo ndeni suza mobali te ezaka passe oyebi ke musu pa koza betaka me yo changer bazali a changer mais sikoyo na pesi na mbote na nunkelani mwana bundes na ken Aled Bambela ya zana kishasa me ndeko ya on comprendre que na tikelo mabanga to bi bon na mi boake la kaka pona nga na kata penza Aled Bambela na pesi mbote na nunkelani et ba fan na nyoso de par le monde on peut se nommer mbote nani Naomi ni to pesi mbote Naomi ni tu mwana na biso kitoko et Naomi Nitou, écoute, je fais l'émission avec maman. C'est vraiment un grand plaisir et de te dire bonjour. Et je te souhaite plein de bonnes choses. On est ensemble, il n'y a pas de souci. On a un côté ce qu'on a rythmé, Naomi Nitou. Et là, moi, je suis balansuka, on a un côté, on est bien. Moi, c'est à ta supposée, moi, c'est à Zambo, à ta hôtel, hôtel, non, la meilleure. Te foko eloko moko boloba ki soko beta moi ça ko changer mobali pas ko changer cause appel na ko beta wana beta moi sinengeza mais ko ki peut ko changer moi ça ko changer par rapport ya caractère moi c'est pas n'est-ce pas mais ça na mibali mususu baza pe mite mama be moi ça zo sala tout a changer ya linka ko changer te non ça c'est pas bien on ne peut pas toucher à une femme on ne peut pas ça c'est un conseil que nous fait ça on ne peut pas toucher à une femme. Et toi, la femme, tu ne peux pas être impoli. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'ongola qui est impolitesse, on a l'ongola qui yo. Tout le monde va ser moussoua zalaka bien à quartier. Eh, yayo kitoko, yayo kitoko. Ti na nenga balite yayo kitoko pour animaka mo bele kai. Ti yayo kitoko ko mobunga. Eh, ti yaya tellement balite à récupérer moi ane mo quartier. O ka zalaka na opportunité belle. Donc c'est ça. Donc tu vois, alors tous à la bomikiti si faut zalaka
Et ça, la Bible est l'humilité possède la gloire. Donc, Zala humble devant ton homme. Moi, mon bali n'a pas Seigneur nayo. Aza yayo, aza mokunzi. Kumisaye, mon bébé, mon. Bébé, écoute, tu es mon Seigneur, ndenge Abraham, na sepela na maman Amazon, ndenge benga papa wemba mon Seigneur. Na benga son Altesse royale. Son Altesse royale, na benga ki mon intestin grêle. Donc, mon gros intestin. Oh. Bon. Coucou. Tu es une femme, hein? Mon intestin. Oui, bien, monsieur, c'est le meilleur Zolo Bara. Monsieur Zalibi, c'est quoi, monsieur Silabo? Félicitations parce que la monde a gagné au Vanana Papa Nitou. Parce que moi, je dis toujours, en Europe, il y a aussi des couples exemplaires. Couple Nitou. Couple, il y a Jean-Pierre Ngimbi, mon oncle, na maman Godé Ngimbi. Babanda bazalati lelo bazali na bana na bango bazakimia. Ba couple ezali sans oublier Maggie Makanda dans Lewis. Donc couple. Donc il y a rien à dire sans oublier ma Domitila Mankenza. Na moninga na ngai ya dilo. Na mona pisoka micro boka batu no hein. Pona ngai monsieur c'est là. Bon je Karine Bilonda na pesi mbote. Jean-Marie Kimbondo na pesi pembote couple na bango Gypsy Bonganga Ngimbi na mobali na ye bango pe c'est un couple exemplaire et à tous ces couples exemplaires je vous dis continuez ça soyez consolidés bozala na bomoko pour ceux qui bozwi bolingo na no botie centre nango Yesu esimba na oka compréhension leka balo bana bango ba finga na bango mais linga papa linga mama balo baba chola mama tonda kaka papa ndenga zawana o te sikoyo yo okoma bonte kokene koyoka masolo te ke on te yo ai kaka ye kaka kokika nengwana poso mesani na yo ekenda nango po bakoko na pisa kala banoko luka nango ba formule pete o ekomi lelo alors po ekomi pe lokoso pe komi o te ngana yoki baninga no kutu bazokene ko sombaka banini nani te contente-toi de ce qu'on te donne et beaucoup umela beaucoup umela et puis yebela eza système a yebela po umela to so yebelite o umela te ngala sina yebela donc nazo umela nanga yebela na umela nanga pe donc bijou kamba pa yebela po umela célibataire zate yebela mama so yebeli o umeli Brigitte Sadi yebela mama en tout cas Maggie yo yebela na Lewis yo nde betier na ngam tema obote biso mwana kitoko mwana joli mais yebela eloka no sengo yebela po oume na Lewis boyo kita donc mikolo ana kishasa babi donc yebela po umela net ngana sina yebela nazo umela na ngapi nazo umela na umela peka nazo umela en tout cas merci na batne surtout ba rota l'émission na biso bino boyebika bamelia ne tourner na sakamsa nanga ce jour kala te aussi la dans en France maman que Dieu vous bénisse, God bless you, nzamba nous bénisse bana betu bon, bye bye.